parce que l'on a fier, on a pas le niveau mbanga, oh, eh, non, côté quand t'es pour bah, Joto, bah, moi, non, là, le bah, ils sont avec qui, il faut na frapper. Oh, et puis comment va te lukanga, tout n'a pas bah, mon angate. Azou, lesbienne. Azou, ma belle, moi, c'est pas lesbienne, habité. Bah, là, la fanga, pour na lukake, ma bien comme terre. Bino, Landara, Mbali, pour na mbongo. La cuisse de poulet bien formée par Ouera. Dans la banque, l'autre c'est Singaka. Bête langa boy, boy na robete à condition que langa paquet langa de tout calme. Pour bon va banga ba ebinga ba yoka sa. Chali boroté. Ati yango ne makambuti. Ochen. Ngana oche lote. Na chalo kolo bakata cuisse de poulet. Mboko ba cha tembete. Chalamana mambile belle. Non, papa, toi, ben, il faut monter, papa, maman, oh, robot, tanga. Si vous tanga, si vous batikal, ben, jeune Laura. Na minute, c'est un cuisse de poulet, mon côté. Cuisse de poulet. Oh, tu as les balles, on dit que ça y est. On m'a dit, yangola, boy. Et ben, est-ce que bon, yangola, bah, ça m'a mal sali. Bon, cocaten d'or, bon, on est bon, t'es qu'on a louf. Et boulot, na yo t'es comme ça, na yo t'es qui artistique nanga na yo teka ki ngai cuisse de poulet œuvre nanga mais na yo teka système tene batu ba oloba bo bibi ke ngala mbanga fort edit l'image film we continue kaka frapper bango na film edit l'image elo na osenga yo chicoter bango edit l'image banza sango ya Congo edit no Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc la chance il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence minée été ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment. L'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous sommes global PM Express. On dit toujours artiste, Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Nangola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la police, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team de l'avion. Le team de la petit poli, la Poly Express, où il sera des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire.
au cas où j'ai problème à décès pour hésiter que comment on a mis au fouti à Napoto au sali maramio sur makine na ndenge ya biso bata poto au l'équipe agence au jeu DVD na yo au monde ndenge prestation et les cas qui nakine selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité à mourir au tchelelo au zulelo vitesse de diffuser Global Express bas côté les masses. Salut la famille, c'est votre mission Manager Online, une émission qui vous semble, une émission qui vous ressemble. Comme on vous avait promis que tout soit vous avez pour ça, bon, émission de best. Si tu es toujours en Angola, il y a Cuisse Poulet qui est en Angola. Tous en apôtres sollicité, na Luanda. Vraiment, na bolingo na bino. Na ndenge na sepelaka na bino na ndenge bo sepelaka na ngai famille na nga parce que na lo barango toujours ndo na 5e évangile qui est la nouvelle je crois bien ndo na ndo wana ezali manager family nde biso c'est-à-dire oh fan oh supporter biso to na bango te biso toza na famille Planète Jeune bravo Trido yo yebi parce que tu es mon parrain Sergino Manzambi Dokolo des colonisateurs oyebi parce que au banda marambo je crois bien retier voir moi aussi ayebi marambo place banda patokiama na saluer ma monzo dadi mavungu les solo là bas solo la yo papa fraise papa nangando nando et émission oyo eza na site na bino 3W panza sango ya Congo ya vie nanga aide no bilenge ta image ozomona collaboration bo na Planète Jeune eza niveau na bango te bango na Luanda mutazaka moko cameraman na boga ya mbongo cameraman atambolaka na makambo na yazana makambo olingo bima mwana tosanana yare pas de best ebisanga de best papa na moni lo nga na olinga na tika na nga musalo na ke musalo te zia Planète Jeune na coacher onan otika musalo to yeba ke ngai na parachute soros animateur télé o comprendre que parachute o continuer boulongo ata soros anani ata na komi na nga mutaba diamant ata na komi na nga PDG Dicolor c'est-à-dire soros ala de best katende oyo ya média oyo ya micro oyo ya animation voilà bomoni na anima ba concert belé votika na milobela parce que nazali de best katende wanted internet votre tête votre mignon votre bogar na longola lunette pour na saluer maman angai maman botanga Denise Kikola maman botama na bogar je salue mon vieux Willy Kamenga malgré Désiré Victor il a expliqué que ngai baka c'est que marambo ezali je salue Virgile Ombala je crois bien toko tato sola na Cuisse de Poulet to bana masolo na kati bo comprendre et l'oni tunge to loba l'actualité musicale a été toujours dominée par nous voilà nous sommes un chronique to sala marambo ndonando voilà Planète Jeune Cuisse de Poulet étant une femme respectable à aucune sonité à côté de sa chambre peut-être bon organisation elle est fatiguée lobby to kota sûrement dans chambre pour na respecter les médias à rotika biso boité pour na toi na pour ça to solanai voilà Cuisse de Poulet salut ça va salut ça va ouais ça va tu es au bukana to monzo dam san vanda gua Goufa ndeti ba mikiliona ni bon bah la France ben gabuter eh non on peut non bien on sent complexe hein mais bien ça va Luanda oye Cuisse de Poulet depuis Luanda au sali déjà baby singai au sali 2 semaines et pas agent na yo et puis on sali déjà 2 semaines na Luanda je crois accueil ezaki ndeni depuis Luanda accueil kitoko accueil bien ma casse bien sans commentaire hein Cuisse de Poulet oui osani na Luanda sala oui ezali musique koyemba kobina ça ba show depuis vous avez combien de shows na Luanda 3 wapina Tebeti concert pas ma Monique, Tebeti pas Nicole Pongo et puis Nasoyo. Avec tes...
les artistes ou bien moins de collaboration ndenge zala kaka na ba musicien autorisé que autorisé mon Luanda tourner na ba kuna mais ça coûte un peu orchestre moi mike BTP président pour le PSO et pas peut-être maison ya production et bengisio oye na ndenge ya autoproduction ndenge zala kaka na moi j'ai na ngai na bengi mutu moko bimiselo visa aromo bimisela ba vario ezala na Luanda pona kobeta bandule to mutu vraiment a bengi cuisse de poulet allo yara to signer contrat bobandi production nek na maison GPRS production ya Didi le commune et Massara Jacques Bilang na France nek na GPRS mais tant na commis à paix ma kamsu pe fungwami ba kamsu pe monani donc voilà nek na GPS au kati GPS au koti maramusus je passe parce que ma fiche n'a tout marque zaka GPS ni mutu azui que juste visa mais concert maramutu eza mutu mususu non non on a travaillé à la GPS c'est un ngazo na beta basola na bureau cuisse de poulet sans je crois bien sans album sur le marché cuisse de poulet aujourd'hui contrat na Luanda tozali toyoka yi single na yo esaki makelele kaka ya moke ti ekei toyebi place ekei te eza nini ba producteur mon bébé ka autorisera la vie batambinga mais le quoi na Luanda tout va bien na ba feature na ba fina nga dangwe na ba président de l'île to beta bon comprendre KG na ba sensible bo mais nga trop na kin yo omona mambo bongo on été ba ça que te ti osala clip bo eza sensible ti osala nzembo bo sensible ko beta o pour sensible kin so que bete kondisaka bato bedisaka bato ba AVC bien ngala ta bien tata malobo lo ba quel boum non ko mona on ezalate boum point na imba bien na imba bien ma be kutete bato ko boy ba salité meleka bato ni yango ba imba ba salité bato ni so ba mission yo ebe boy ba salité boy mais les gars pour ni yangate sincère cuisse de poulet patini message na ya obi bato nyonso bato tout bino boyebi boyemba baramuya bien te ngana yebi na mission mo te pour sur musique et beti na TV c'est sincère alandelaki c'est ka yembi bien Yannick Mavungu na kosi te pona na on peut na kosa binote to landa image oyo pona to kota na makadi na kati pena ya masolo cuisse de poulet a beti concert ba bisinga na so et pas Planète Jeune et no bilingue Planète Jeune bisinga beti concert na so et to landa image bo mona voilà landa Le carré du monde coupé. cuisse de poulet concert na soyo ça va réussite pour na yo plein réussite maramutu ya kafu ni se simbi rien à dire concert on a betami pour na yo to yaki na oka ba jouer invité na place à fête moko boy pour les arana mon père les foire les kermesse les anines mais kermesse n'est-ce que tu as la capacité montusi pour ça le ko pesa invitation mais kermesse on peut muta futi billet na 1000 kwanza koti juste pour na yo plein. Publicité, ça l'a mis à combien de temps? Je me dis publicité. Une semaine à Soyo. Nous me désalue plein. Bah fiche n'a partout monde dans Soyo mobimba. Des fois tu bah l'idée me sourit de dire mon autant à commenter à Eban de bonne ballon à ma casse.
samedi pas bête mais la frappaki l'idée en ligne on a payé sous tout là bas la so bon ba ebi ega otani ngobina oh ba mo nga dani na bina ba bitota no oyemba nini show esenga ozo anime obina ya ko anime nini ça dit combien de minutes na show an yo ne faut la savoir fanatique batala pour nga la bi to kata juste élément ya point chaud au côté qui tu sali bani au petit musique ya combien de minutes pour ça ba leader au ba betara ba 4 heures du temps ba tout ça ba betara pas même yo tongo sande to ebi vient à bison tsona ndo mais tu ba tongo ça yo sai combien de minutes na show an 22h 3h kiti to lembi on lembani mama kamna oh bah lemba na makamna bango te makamna ngai na ma identité ngala cuisse de poulet bien formé par Wera dans la banga l'autre c'est singaka betela nga boy na robeta condition tshela nga pakela nga de to kani cuisse de poulet batu balobi ayo sa lorote ba yo tekai. C'est ça qu'il y a des gens disent hein posanga faut pas baloba na yo teka ko na yo teka danse nanga na yo teka voix nanga na yo teka musala nga les artistes yo teka musala te ba ke ko teka la lufu nde ba teka la lufu nga te ça allusion na nabi ba ke teka la amu vendre na lufu pour bani amu vendre va mu vendre na lufu va mu vendre na lufu elo no bete la bino ngo ba so teka na lufu ba teka nini oh yanga makambo fe na ngade le cran ah dangi merci merci de kabeli cuisse de poulet andimi ko kabeli ngana ebulo na yo teka musana ngana yo teka ki artistique na ngana yo teka ki ngai cuisse de poulet œuvre na nga mais na yo teka système tene batu ba oloba bo bibi ke ngala rambanga fort cuisse de poulet sans rancune tangi biso 5 personnes 5 bana basi 5 mamans na musique na biso ya Congo oyo bazaro beta et c'est pédissa yo pe ate c'est pédissa te o bazo beta zo yo ko vandi quelque part oyo ki 5 là nos carottes nanga politique mambo quel genre moi sexy na niveau qui tout le monde marche là mon maman bille belle on y a bolon là bon non papa toi ben niveau monter baba maman o ko botanga so tanga sigo ba o batikali ba jeune le roi na minute c'est nga cuisse de poulet mon côté oya chali bana oziki ça y est omene na yango la boy e bele siko bo yango la ba sa mama na sali ba koka tendo bo ba ngoni ba teka na lufu pour que la minute no sali na teka na lufu cuisse de poulet nga na otangelo ebisanga o yete te mo le roi na pardon nga na ebiso ke Congo o ba chanteuse ba kenda ba France oh baza ba wapi muto aleki nga la gaz azate so itemba sa œuvre bata mais j'ai 30 autobimisa nze mona biso single moko molaso oyoki yango nonte molaso na yo kango mais frappé na kinta ka yo mo frappé te bimisini yo frappé na ngana o na bi ebi ngala bandi lelo mena leki batebele yo tanga bakomo na succès kisingi nakende ba poto liboso na bango na sala ba kombo liboso na bango attention baba ya nanga ba yemba trop batangela nga atangela te mais nga na sa musala oyo sala malelo to la posa voiter sala ka makam bana posa voiter sa makam na ina ke nesugo na ina ke na style à cuisse de poulet na zaki danseuse na oyemba mama chala mwana déjà babito longola bango ba classe moko dikolo toujours assez patience ibem asa chang azaki ko bina aroma royem bambo to skaza aseni bosola bien ba grande sœur na aseni sans rancune abeta biloko misimba ndete mais sœur na et simbarati c'est pour les autres mano mutu te musique ngo bino me mora bongo ya boya batu bisayo asa ba clip bien abeta à les États-Unis à côté d'un mobile membre bien il y a lesbiennes azui lesbienne aza mobile membre c'est pas lesbienne habité bala la fanga kuna lukake mabia ko matanga
bino olandaka mibali mpona mbongo zela na bato baoteka libanda baoteka mpona mbongo na bino baoteka ngo na kati bozaka mosala moko naseka na question bozoteka bino nyonso ta muza vende na lufu no mutu oteka na kati ya chambre botekaka ndenge moko nga sikolo naza fiere nanga mpona niveau mbanga oyo nakoteka te mpo bajotu bamwana ndalo baboyeso na ye kini fo na frappe oyebi kombe bato balukanga tuna bango bamonanga te osala yango ya libanda. Je suis fier de moi. Taka naboya makasi na momi. Oui, c'est normal, j'ai une des alaka. Okoti na monde ngo koti okuti pe mibali ni oyo kuti omona ke yepe na na ochate. Nene pe na bobeta ndeti fara ye omelanga yo ndi maka yepe na azana beza na gaz. Bana mibali tanga 5. Bali dia na biso. Fali pupa. Erete Gucci. Fabre gaz. Vela nga Chetani. Robin. Vena nani? Chetani. Affaire egola. Yeah. Robin. Brandon Avatar pa obimisa album. Oye biselo rote? Okay. Kini ya bana kimbabi kota no studio. Yemba ndo lingo yemba. Mais Simba. Simba. Auto obimisa générique mo yo konte. Générique kana dia to ko mo ya karat. C'est quand même à côté du studio, ma bonne chance qu'à Simba. Le gars va venir sur brigade. Ça a battu Simba déjà dans l'album maman. Relation ni botika non ah ya kinda ne poto. Brandon Avatar. Nanga ba lo ndiko ke poto ya combien? Akenda na poto ezati likamuya. Akende poto combien? Nalia no vient nanga. Nalia no fan nanga. Nabi nanga ba ya ba luanda biko ke poto ya combien? Fola. Lakini e maltraité biso. Mwenye na ya. Na yo sala. Ba jeté na yo lukandela. Na yo lukalarte. A mon vende de Louvre wana te. Na yo lukala la msala ngana sala. Na rigete kuso na yenda ka poto na ngana raté ba biloko na zuya. O comprendre nzamba ebinda sala makambo. Mano tu raté ba faje belé. Lem suku. Ya quoi? Lem suku tunga ngena ke pe liboso to ndeni. Suku nzamba ebine nga cha makambo na e alngena ya no pa Luanda. Ebeke londe pe chozo budget boye solo na maningi ne bandenge. Ah oye Luanda pono beto zo mbongo kende poto. Ezate pono beto sa fite o sala album. Ya bongo te ben ndo bazana Luanda na bakishasa bana ba palete. Yozana pale. Na bakishasa bazala ba so teleska fanda ya kofukama. Menga siko tina yebso ke be misoto na salaka la msa première fois yo ya mbanga na lobango trop mokilebi poto ko tu laisse tomber bonga mon la prêtre. De rien à dire. Nous allons oublier, mais on n'est pas forcé d'oublier. Cuisse de poulet, relation de Tina Brandon et comment on m'a même. Brandon, mon ami, là où tu es, je te salue. Moutounangaï, big félicitations à Ebi que tu es en studio. Babi, non, pas ça. Brandon, non, quoi, y'a autant là. Nous revenons au la cuisse de poulet. C'est pas ça, maintenant vous bateau. Vous en noko, noko ya Brandon Avatar yoana. Ndeti wa mwaliba les agi pena ya solo bako se bisote. Oh famille. C'est la famille, après aussi les ma famille, tantine wana na tonton. C'est la famille, oncle Ebi que moi Nazar. Oncle a côté nga bon monter, bon des poulets sont car au tambola nango. Mon argent de poche, mon famille. Donc, problème est oncle sola. C'est ndo. Voilà cuisse de poulet. Cuisse de poulet à lobby atangeli biso batuto yo ba zobeta musique ya bien mais kota basi ya boyi na ye. A boyi à lobby, bobeta beta pe succès. Ngape na oyebisa ye. Na ndenge bino oyebisa ngai. Cuisse de poulet so yo sa ni bo comprendre lo yo sa la beti musique bongoni musique wana beti. Mais cuisse de poulet yo pe beta et yo Jamais.
yokana ba bonne chance na yo. Est-ce que relation au bozaki na ngona ba tout ya maison mère ils allaient même relation ni ngozaki ko kende bosali boulot bosoli mamtu to koma na ngo na koma pe na ndenge na ngai na respecter ka wera batu msute pour nous kutaka pe batu na maison mère apparemment chef ya danse apparemment ba musicien yo kutaki ce respect nous a rana nous ala na ngati le ona ningo komi leader komi ko voyager tout respecter notre wera premièrement c'est wera ensemble les rois de la forêt avant tout le monde. Et on a bien évidemment Sankara de Kuntaoué ou le porte-parole du chef, porte-parole de Mutambong, et bah Jeep. Vous comprenez? On a une relation de mettre à Manchester. On a danseuse de Nabiso, Chouchou, Nastra, Bachida, Messi, Tania. On a la relation de ma vie dans la Tade. On a la sœur de Ebo à l'OTAN. On a la papa de LG Junior, Chloé. Donc voilà, on a une relation avec tout le monde. Voilà, Planète Jeune en shit. Tu vois, juste sur la sur moi, il y a vite fait quoi. Tout le monde peut cuire des poulets. Aza peut-être na moi bah stress. Il y a musala ou tu vas voyager tu as zongi. Alors que tu habites na chambre. Tu vas oser na chambre plutôt. Merci na Philippe Sunda, bravo. Merci na Planète Jeune. Trido bravo. Yannick Mavungu. Yebisela ngai dadi Mavungu vungule. Viens na ngai ya tongo basola ye parce que faya basket. Joël Zalabi, Pati Moulele, Paris et Zabino, Paris en Amabok, on contrôle Glody du Carson, on contrôle F Sarkozy Israël, toujours contrôlé Nanengando Nando. Voilà, quiz de poulet, bah remerciement na yo, bah ma solo, donc juste, tout ça dit déjà shit et émission, au solara à moi, quelques dédicaces, bateau yo, bah yako beng sa yo, et puis, on peut s'aviser au programme na yo, on s'aviser au jour album, Ekobima, pour na toye ba, ce qui au bêta koleka ba ozo le bébé ta quitté le besoin mando qui ba faible ba tunia sa province o iskana o mozo lo bango trop excusez ngana koloba lo mando qui ba faible na on apession lo ba on peut o te ko lo ba fora o lo ba kimingi si ozo lo ba isusu te ba pesio lo mo neti o koli hein eza mando qui ba faible na lo ba fort grave. Mais quand le trop ils ont un qui est faible vous allez voter la boulot pour bon va banganga ba ebinga ba yoka ça liboroté ati yango ne makambuti ocheni ngana ochelo na chelo kolo bakata kwiste poulet mboko ba cha tembete na beta kaka simba ça on a pardon comment on a cuisse de poulet non on a cuisse de na limite maman venait botio maman na biso j'étais salé là où tu es na peso ba biso pour biso te respecter ba maman tout ebi force maman sala na makambo ti batangisa ba biso bana boy en tout cas tout est na mwana bino bomona imaka salaki pour na bino pour na honorer bino je salue maman Betio Kito na le cap place aux ali bambote de gros bisous à toute la famille au Kito vraiment maman pesa ko moi na cuisse de poulet hein ezani yo mona eka cuisse veneza sauce et donc t'as fait ça en Igor roi de la forêt oui ensemble peut-être si on a ta solo et entraîne na yo pour to suka na solo jour ya ka maison mais zara ndenge ça teste na bina pe danger simba pour te pe to kinaka ngana linda donc na sala makambo biso za ba evre oye na mouvement mo oye na danse simba qui cité boso na mina na ngote yo ndi maseye na ngote uzana kisi na ngwe makasi na kisa makasi so na mina na ngote uzobangisa bato mutu mo alinga ne cuisse de poulet mo na pona ya na kolia ye no ko ndinga yebo no ko bina ndi makuzana kisi boso na mina na kisi te yo ndi matin na tuni juste pona oye maison mère ndeto okaka maison mère et puis que pour deux personnes so ça mamuya moto te sege travail oya ki maison mère okuta ki pe bato wana okuta basala ki oketo te mais ala ka bongo ezala non ka bongo ata bosali fier mais la minute qui teti à niveau 00 ba 45 ezanga 5 comme 50 ngana ya na frappa na kuta plus de 100 et quelques danseuses tout ça la tête c'est la mona lobeso Diego Café Room, des pliques, Fabregas, na Christian Solo. Maman ici, kaka nga momo à moi si. On a tout ba masanga.
Vous comprenez? Bah fait dans la âge, maman ça va pas tout que n'importe où zéla mon là on va soit bisous zéla mon. Si quand na 5 on a master na déplique au tangi été. Ma auto ça. Oh, tourner déplique, Fabrigaz. Na 5 au tangi liboso, tangi déplique. Te me déplique. Te nanenge pende logique parmi les 5 au le but temps azako tunante. Mais mikolo pende pe ba lo connaît ça va. Donc tout le baka te que non pour toi masse non et simbi nango mais simbi le quoi chabo été chana nuboye ok na ya madame te mananga moto vous comprenez ok na va faire une brigade et ba bilo mo bongo tout le ba bref ba art makambo monde ok partout il y a libanda mboka ba chango ozomona voilà quelques dédicaces na yo. Et puis, tu as vu ça en souka. Au promettre, les Congolais nini o bazoter la paix cuisse de poulet. Et puis, je crois bien, na salué na déjà dadi mavungu vungu le pour na air yozozwa. Ok, na otina salara shit et émission na biso. Je salue mon papa Paul Belguer Zapolo. Donc mon papa Zapolo, ça ma gamme cuisse de poulet zala et mon papa Machaka de Koudinga poche nzambe, mon vieux tati. Mon vieux héritier voix moi les boss babi mto akabelanga sao acha diki o biso boy non petit nanga s'il te plaît na mbongo te mais na voyager zo non 200 000 kwanza mon vieux ou mais là c'est pas donné par tout le monde oyembo kasika okute na mdoko héritier voix ma papa te belé ba oboki ba ebiete oza de vieux pena isinga te plus na cha diki te yana lembulo lito ite zoa. Ok, voyage, na retourné l'univers, là, nga boy, do bambote skozali, va voyager les Kamalamu. Et mon papa Adolphe Mute Bachilamuna, yonde babi na Luanda la numéro 1, yo simbi, yondo simbi benle na drapeau. Donc yo gout baloba soute, tout le que l'on combo, patron. Je salue mon vieux Migueniema et mon papa l'Allemand Bernardo. Tout balinga quiz de poulet là, ba balinga ngate. Moi je vous love. Bah tout nyonso baza qu'on avait na Joven Bilele, yebisa papi Messi, les prêtres, yebisa venangai a kombe kimi me bana kuna tout le cap on a tout bamboka on a tout quiz de poulet azoya ko sepeli sabino ndenge bana so ba sepeli. Programme na programme. Ozo lancer les biso quand sortie officielle l'album. Quand on a si ça va tourner dans et si on a côté studio vous allez informer ya oyeba makambutu. Voilà Planète Jen, Chris de Poulet, merci. Bonne chance, beta koleka batozo beta ezara atendenge bango azara ki bon o ba beta été. Voilà, merci Chris de Poulet. Merci Planète Jen, je crois bien. Aussi ici émission na biso Philippe Sunda, bravo. Mao Monzo, papa na robot. Bienvenue Yanga Mbote place aux Ali balobi Yannick tibo mona de best ekate de ba kate do tempo boy eza Yannick Mavungu asoli na ngai asoli na yoti solo lingi musala sepena musala oncle budi amuna ni na image chano na se oncle dia amuna je salue dadi Mavungu vungule babi muntu passeport mtaseni marambo mta petit visa tout ça le boulot na Kinshasa bientôt Kinini bientôt RTVS 1. Je salue mon vieux Edno Bilengi. Je salue toutes les belles nanas. Il y a manager famille, mais Loulou, je vous love. Nanenge morobo et batu. Bébé, oh, bazo sola. Pour na marambo, mon ba vieux belé boy. C'est-à-dire, tout ça, un système yando nando. Nul ne peut s'en passer. C'est une nouvelle évangile qui est la 5e. Basangana baya, baza combien, babi à mwanda. Eric Mouengo Kocha, Yannick vient à 13e dan. Tout le monde Kamango, chef Tatrabalia. Bye bye, Virgile Mbala. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te.
Malenga Global PM Express. yango biso toujours artiste oyo tolingaka toujours bato baza na baide ya solo lokola Patrick Maloven. À aire d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Maloven ya rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Nangola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC lo makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Maloven. Fret aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Maloven. Global Express, bonne adresse, y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les toujours dans la poli, tous les fret dans conteneur, les fret maritime, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Tout dans la petit poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as un biso, au fouti à la poto, au sali maramio sur ma kin, la ndenge ya biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD na yo, au monde ndenge prestation et les kaki na kin, selon goût na yo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.